Salut, bonjour, bonsoir la grande famille des MK, Mbelou TV officiel. Voilà, moi, votre humble servante Maman MK. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Je l'ai toujours dit que vous servir, c'est mon devoir. Voilà pourquoi. Ce qui a koloba ezali tozanga kate koya ko présenter les bino to koya ko lembole la bino yango na kati ya sani. Ce que Zambano est liboso na MK Mbelou TV officiel, na kosenga na yo vraiment avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tendresse. Oh, s'abonner, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez les biso liens et ça la biso plaisir ya makasi pour nous kolongola ba doubt, c'est-à-dire ba doute na mitu ya batu. Ba nikola ngai. Nalinga bino mingi ndeka na lobiso Zambano ya liboso o appuyer cloche à notification tango s'abonner pour que prochainement ton maman MK zo kotise loko ozala notifier ozala muto liboso ya koza nouvelle parce que maman MK atambola katongo midi pourquoi kolukela bino ba information pour nakoya kopesa biso bana famille bota boza je vous aime de tout cœur en tout cas film na biso assuré Ekota qui déjà lobby, c'était hier, assurer Zawana. Faut quoi assumer? Nous devons assumer, nous devons assurer aussi. Voilà. Film la bus Ekota qui wana déjà hier. Premier épisode de Lekana qui wana tomoni bilengi ya bela ka ndenge zalaka décevarate. Déception pendez za bela te. Na calendrier belle vie quand il a pas trop na déception penza ezalakati yangwana na sengi na famille bota bana famille bota nyonso ba Orange Craft ba maman Clémentine ba maman Win ba maman Claretta Esther MM Irsi Beauté Loa ba bébé Sempoi non boza tellement ébélé ba la famille bota ba Gemma Mavungu film est assumé et ça des sous quand on sombele likambo la famille quand on est bon na titre na biso na miniature na sangwe matie ke kite zongi o vie de loin na Justine Mata to monaki na Blair vie de loin bakenda ki poto awa spectacle à l'écran une émission moko la grande famille pour poser quelques questions sur son mariage. Il n'avait pas voulu répondre. Aloba qui en tout cas ba sauté nini wana nini question wana. Mais le lot la lito la muki ka nenge internet comme na rapidité to moni vidéo o bozomo na likolo wana papa na biso ya Charlie nonga azupesa mama na biso Vanessa comme ne Vanessa bita na sali ba recherche botika ndeko na biso Vanessa bita vanda kimia mama makusa la famille tolali tolamuki vidéo o ebimi balobi vidéo ya yelingani kaba poids lourd babi Justine Matazaki XXXL mais ndeko na biso Vanessa Bitayaza L Congolais amte amabebo poani Congolais lukaka problème eska problème ezate ndeko na biso moi si boyo baby selima kam na ebele na vie poani biso ba Congolais bandeko na nga je viens vous assurer que eza makambo ya lokuta eza nango bazana bango na relation te bazana bango na relation amoureuse voilà na bongisa bien OK na bongisa penza bien baza bomani Vanessa obomono moi sa mwindo boya produit ye na makusa nde ozwaye alamba balobi na matadi wana somo sombele suka likambo mais relation amoureuse nde na vie de loin ezate mais côté msusu mtuboka atineli nga vidéo na mama MK yuzu mona te bomba opesa na babis bondeni mais ça arrive ekozala bakutani baza alingake mingi aza fan na ye bazimwa vidéo tout consort mais naochela bino ngamo naochela biso son naochela biso son toyoka ye monenga lobi botika kolukela e ba problème na boy kokota na mozindo na profondeur ya makambu nyonso tout pona kolukaka ko boma moto la grande famille mais ndeko na biso moi c'est en tout cas ayebi likambu o bomemeli sur les réseaux sociaux te na mona kama makambu ko eza lokwa ya ndeko na biso Bénédicte Kalengai o ba yeb ko latisi la biso pasteur Marcelo Congolais soka lobi balobangoni amakielo eloko mais oyo mona mukoli nzoto oloba nzambe na ngai makambo ewuti wapi bimi wapi bakofondango
ça longo penel quoi creative or baby creative or eza o créer loko o pesa ngo forme o timbuli yango o salengo na ndenge moko boye mutu tanga omona ngo donc ebi ma copie conforme et o le erreur eza lisusu tenet makambo to uti komona awa ya pasteur na biso Marcelo ba eko kabele mwasi ndeko na biso Benedict Kalambai so Kalembai ya tiktokeuse boye ndenge moko ekomeli ndeko na biso Vanessa Bita botika ndeko na biso Afanda Kimia aza responsable na kwa na ye en tout cas la famille nga lobaki non na otika likambo bote po bato comme le belongo pe mingi photo ya ko démenture po biso tozala wana soki likambo eza tant to luki na source to moni keza bongo te to ya ko informer bino po bozala blete to ya ko informer bino po bozala blete donc du coup nous devons savoir que information ezo circuler sur ndeko na biso o bozomona eza faux aza na ye mwasi ya vidéo lointe baza juste baebani aza mwasi na ete alobi ye moko na munoko na ye botika kolukela ye ba problo na lobi on pluriel botika kolukela ye ba problo ba problème wana alingi na yango te ye makusa na ye aza mwa espace na ye kuna sala bilamba na ye c'est une dame qui prépare trop bien parce que na kota ki pena na mona ki même ba Gédéon ou TikTok ba ki bazaki na bazolia donc ba sali pe publicité donc ça dit musala na eza ya kolamba sala ni musala na kitoko la famille donc botika ya Charlie Nongi Afanda Kimia botika ya na biso to linga ke mingi vidéo na biso star na biso mne na mboka botika ya apema a se rétablir na bo pétenion surtout nzambe na biso a pambole la biso ye place azali musa na ye ya kosekisa biso en tout cas o ya kolobaka sekate na pied na biloko ya de loin a lokuta mto akoba bongo pe na lokuta mutu nyoso to ko seka 2 secondes te ko seka 30 secondes voilà o seka 1 seconde voilà donc la famille assumé ça déjà wana na marché na Belle Vie Télévision to kende la lumbango to kende kolanda ngo premier épisode le kana ki déjà lobby premier épisode d'hier lobby hier le 19 les kanaki donc du coup le loto la deuxième épisode on a natalité kende na lumbango o kende kolanda film na biso na Belle Vie Télévision est-ce que tout ça se comprendre na eko informer biso ki news o bozui eza lokuta papa na biso vide loin na ndeko na biso Vanessa y a rien de spécial du coup totika ko faire sur qu'il est ba rumeur o ezali ya lokuta OK na sepeli minko ko mona bino na tongo ya lelo partager les biso lien o mutunyo surtout o aza sous informé mutunyo surtout aza na information ya lokuta ke vide loin asa azi mwasi oyo bozomona eza nango bongo tende kona biso baza mwasi na mobilité non tu la biso vidéo na ebino moko boyoka ye bino moko boyoka ye ndenga pesi explication abi poni bo latise likambo oyo ayebi mutuna makolo te na ki passe na mona kanet so eza ngai boyoko selanga likambo boyebi nde sala passe boko sela mtu likambo to ayebi ata likambo ndenge zate poni to lingaka ko sala ba artiste na biso mitema passe ya de loin place avane kuna zo sa makambo na ye mais pour to bimisele sous likambo to zaka boye poni biso ba congolais poni biso ba congolais to zaka boye pona nini to landaka ndiko na biso Vanessa ninga lobi et puis tolongola équivoque on a mis tout na biso il y a de loin bazamos na mbalité voilà abonnez-vous massivement chez M Kambelu TV officiel, aimez, commentez, partagez le lien et aussi la biso plaisir ya makasi nzamba pambola biso tokutani na mbalasima bisous bye. En tout cas vous avez makasi vous avez vraiment makasi nanga mona ko katali kambango te bino boye olukaka nini bozelaka nini vraiment pardon na la vie wana te na ba rancune wana te pardon bosote nga bo éviter nga pardon dans la minute yo noto za sango matanga
ya moninga moto tangani na internat na mbanza boma auti okufa lelo merveille ekusakana à peine auti osala mariage donc nazolela pardon koyelanga badossier ezanga motu na makolo te s'il vous plaît otikanga vraiment nalela merveille ekusakana parce que azali fille moko bien makasi. La famille, je vous salue tous. Vous êtes chez MK Mbello TV officiel et puis chez B52, la mignonne officielle. Nous vous offrons cette belle opportunité. Donc voilà, si vous avez besoin de nails, massage, tout consort, contactez-nous. Il y a le numéro, regardez, suivant. Voilà, les contacts sont là. Contactez-nous si vous avez besoin. En tout cas, le service se fait directement à la maison, de partout où vous êtes. Salut la famille, en tout cas, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien de partout où vous êtes. Comme je vous ai dit, regardez l'affiche, regardez mes mains. Oh, comme c'est beau. Regardez mon teint. Contactez-nous pour tous vos services. Je vous ai dit que de Barrios, on est là pour le catering, c'est-à-dire service traiteur. Et puis, massage, et puis le nails, pédicure, manicure, on est là. Regardez. Oh my God. It's very nice. I like it. No, I don't like it. I love it. Really. Gel, acrylic, normal. We are here for you. Just contact us. We will be rushed to you like you can't even believe. Thank you.